Mbote na bino yonso bandeko bomese Nikolanda biso bipai na bipai bandeko ya République démocratique ya Congo, bino bandeko ya Congo Brazzaville. Mbote na bino ponini te bandeko ya Congo Angola, mbote na bisika yonso bozwa mitokanisi pe lisusu bandeko yonso bokolanda biso particulièrement kuna na mwanda kimia mfumu kimbango balongo pe bankoko ezala na bino. Tolobaki désormais tango yonso tokobanda kozongaka na manaka ya biso tokobanda kosala analyse ya info actualité yonso mayibaze koleka na mboka. Lelo biso liboso na bino tosepeli bongo tolobela na ino dossier ya Beni. Po nini media congolais batikali bongo libanda ya mayibaze koleka na Beni. Lelo bato baze kokoba kolia, bato baze kokoba komela. Ba hotel pese be kotondo se kotondo mena Beni makila meze kotanga massacre mosusu uti lisusu kosala ba def nalu ba kotaki lisusu ba massacre lisusu population. Monisco azeko résister alingi na ino kokenda te ba dirigeant ya mboka ya biso balobi nini wane kozala bongo sujet na biso ya yambo ya mibale tokolobela pe lisusu réhabilitation pe d'institution ya tumatu bwana kuna na Congo central pe na fils na ye Justin Luemba yango ekomi pe nini par rapport ya ba positionnement ya ba parti politique to ebite bato yo balingi balakisa nini na peuple congolais. Awa pe tolandaki lisusu menace ya vice premier ministre chargé ya vice premier ministre et intérieur awa ezalaki kita honorable Puela pe bongo honorable Matezolo ezalaki opesi mbwa boyo opesi nyau adjoi na maboko mibale celle se atelemi awa esengi asala soko marche po bongo lisusu cour constitutionnelle. Toze biso mokote na ndako ya mosala lelo na loboko na nga ya mobali toze bongo na ndeko pero kwa kombe mbote boni pe bino santé. Mbote ndeko ndombele biso kimia penza na kati etumba ya ko conscientiser bandeko na biso ba congolais pe bandeko na biso ba indu baza bisika na bisika. Kimieza. Matondo mingi loko akimieze Tatungeleka Chimanga CGK mbote boni pe bino santé. Mbote mingi ndeko mopanzi sango ndombele botale santé nzoto za makasi kasi makanisi kutungisama kolanela bongo mikakatano pe bongo etamboleli ya mboka oyo ezali kopesa tango nyonso pasi na motema kotala lolenge mboka ezali kokende toyebi te tokosuka wapi ekosala ete makasi so eza na bongo kimia yango toloba nzoto ezali malamu kasi makasi na so ezali kotungisa mpenza makasi. Sembo makanisi ya bato eze vraiment kotungisa maelobi ndeko ngeleka na bango nde toko analyser ba sujet na biso mineye comme biso lelo na ndako ya mosala ndeko pero dossier Beni média congolais tikali libanda na yango citoyen Congo donc toloba on dirait makambo ngeze koleka soko na Vietnam awa ezeatanele mbote kolakisa ke makambo mize kotungisa Beni. Problème ya Monisco départ ya Monisco totiko ya ba video bandeko mikili ya poto ba utiko tindela biso bandeko ya Beni balobi même s'il faut basila bako sila mais Monisco akozala kuna te mais po nini media congolais bakomi bongo baba matondo mingi ndeko ndombele ezosala pasi pe mawa mingi na kati ya motema tozomona bandeko ya Beni ndeko lobi tozwi bilili tozobenga pe bandeko baza kuna nzela ya ba telefone bazotalisa biso mwa mingi makambo ezosalema kuna na nzela ya telefone tozorapeli lisusu ete bautai lisusu koagrese to pe koboma lisusu bato bandeko na biso na ngambu ya Beni ntango tozoloba na ngambu ya Beni bon tozalaka na kati ya République démocratique du Congo nde bolobi kaka média absence na yango est-ce que ngaso na mituni mutuna est-ce que réellement média congolaise existaka o tozomona sikoyo comme média ya ba occidentaux eza susu média congolaise te parce que soki ezalaki média congolaise bakorele bainformation mpona koinformer population mais tozomona makambo nde tozosolela na bandeko kuna
tant mosusu ki bilili ya bato ya kuna tozozwa yango te tokolobaki bandeko wana bazokosa biso mpo na niveau ya média na RTNC na chaîne nationale totikali komona te ata moi image donc makambo ngo kutu etali nango bango te même ata na bajournal bazobeta ata lisolo nango te tozokaka keno armée na biso FARDC ekendaki kuna déloger bato kuna bakangi bato nyonso mais tozomona kaka lolengi wana mais par rapport ya réclamation ya bandeko na biso keno kuna mutu azotia pena kita kuna mutu azoluka baboma biso kuna malamu ka insécurité eza à cause ya bandeko na biso ya MONUSCO nde bazofavorize barebele wana bakoya bon koatake bandeko na biso tozomona na ngambo wana mpenza média eza nango kutu te na bayi politique tomonaka mingi awa soki eza likambo etali lamuka abi no bato bobima na balabala mpo baélection eza crédible te to bobima na balabala mpo do makambo etali bango mpo mutu kingandi fo ya na kata mboka kuna baintérêt ya bapositionnement na bango ya mutu wana tomoni babimisi bato tozomona mpe basociété civile tolongwana na ngambo ya parti politique parce que ezosala même soni so bafingi président Kabila ex-président ya mboka na biso bato babimisi bato PPRD babimisi bato libanda bato ya IDPS so bato meko touche kaka président bakombata babimi mais ntango mboka na biso ezozika eza na kati ya moto ezopela wapi bamilita yango wapi bano balingaka mboka epuis mpe lisusu bandeko na biso baza na mikila poto basalaki bamarshe bazalaki mobilize makasi mpo nini président Félix akoma te na France akoma te na Belgique tolingi te boye na boye bango badefendaka peuple bango bato baza na mikili ya poto mais ndenge nini batikali kosala marche te mpona makambo etali bandeko na biso ya beni bazosenga ete MONUSCO akwa bongo kokende mpona nini bazoagir te ndeko moko abenga na ntongo alobi paraîtrait baboketu bati marche moko le 14 batie marche contre mpona nini marche mpona kosenga nini po marche esengelaki basala soki lelo bango bakei na niveau ya kolobaki non bakende komarche contre MONUSCO mais siko ntango président honoraire Kabila alobaki ke non tosala marche et tosenga na MONUSCO akoka bongo kokende mais ezalaki occasion oyo bandeko ya beni oyo barataki occasion wana na période oyo bazanga ningo wana toza boye bazangi appui politique mpo bacontinue so baza na ngongo oyo bazokipe bango te mpe bazotalela bango te parce que bango baza sous autorité ya MONUSCO alors que bakonzi bazalaki mokonzi auti koleka amonaki malamu ete MONUSCO eza danger nde asengaki na MONUSCO akoya bongo soki okende il fallait population ya beni na moma wana mpe bandeko na biso baza na mikili ya poto na moma wana nde esengelaki batelema parce que mokonzi ya mboka honoraire oyo auti kobima eloko ezangaki ezalaki appui ya population soki appui ya population ezalaka na période wana akoki kozwa mikano na ngongo nde tozoloba boye mpe sécurité ya malonga elingi eza na ngambo ya beni mpe na ngongo MONUSCO elingi azala lisusu te mais vaut mieux tard que jamais lelo population alakisi preuve ya bravoure na ye mpo nini te badirigeant na biso bapesa mpe ata lisusu mwa loboko mpe mpo peuple eloko wana esalemi na automatisme soko tokoloba ndenge wana peuple ye moko alamuki na ntongo moko alobi MONUSCO doit quitter ce pays bongo nini eza kobangisa badirigeant politique eloko ezobangisa badirigeant politique oyo bakoti parce que en réalité bayebi nanu te lolenge kani bakotambola na MONUSCO lokola bazali na kati ya koyekola ndenge bakotambola na MONUSCO parce que na makanisi na bango bazomona ke baza inférieur par rapport ya tope ya loposo pembe tope ya MONUSCO yango tope ya Nations Unies baza inférieur esengeli na MONUSCO adicté bango so bazoyeba te ndeni bakotambola alors que badirigeant oyo bauti kobima batambolaki mpe na MONUSCO yango bamonaki ke no MONUSCO en réalité akokumbela biso litomba moko ya malonga awa te nde esengeli akoka kobima nde bazalaki mokano wana mais siko ntango olobi vaut mieux tard que jamais siko totuni mutuna ntango tata azalaki na mbongo alingaki abota mama abi te tokobota siko te so tata aza na makoki te mama lobi mbo tobota siko so ntango mwana azaka kobotama soki bakushe ezangi tobandoloba nini soki nayebaka mbe nabotaki ntango tata azalaki na makoki mais siko tata aza so na makoki te siko yo moko yebake il faut bosala baeffort lisusu ya makasi oyo population ya beni ezosala ezosenga sikoyo na biso bato tovandi sikoyo na engumba Kinshasa tosala bokasi ya koapuye sikoyo action wana na esika basiège ya institution ezali soki mpe biso mpe tobalisi makanisi na baye baza kuna na bandeko na biso batinga kosala bamarche na mikili ya poto bamarche contre bakonzi na biso sikoyo na ngonga oyo population esenga bango bomarche réellement contre munguna oyo ya solo mpenza matondo ndeko pero tokozonga na eteni na bino eloko ezali kokamwisa ngai
bamarche na mikili ya poto ekomaki lokola ya koluka kutu te tozwi 2016 2017 2018 président Kabila doit quitter, doit partir. Bato batia ba mena bangwa coupé 2016 wana décembre balobi soko Kabila comme janvier en tout cas bokata maboko. Biso tolekaka tozai kotuna bango kaka na bamanaka na biso baindo bola muka. Tolobi me boni bozai ko boya ko bakisa ta une minute na président Kabila mais Monisco vivre na ya en paix. Etala lelo. C'est ce kangeleka. Silence ya média tolingi na inoto to zala na ino wana. Boni silence ya média te na niveau oyo bandeko ya beni batelema batambolaki makolongulu po Monisco akenda ba déloger batumbi babaza Monisco et ADF na lupe azeko koba lisusu ko massacrer mais bato wa na mboka ndenge to fandeli on dirait loko zeko le kate on dirait kutu bato bakoti déjà na zeko mona ata église lobeli yango te babandi kutu par contre kotia déjà ba banderole ya ba campagne na bango ya le 31 année 2020 année de miracle nanzala bazeko pesa bato miracle soko alokuta soko masoki nini bakosala ka bato na yebite bokoki ko analyser nini na neteni wana matondo mingi ndeko ndombele motuna biso motuna yango tulubaki pasi na motema tolobi mboka oyo naza moto kati na mboka oyo toza baike kasi kotala ebele ya bandeko na ngai oyo biso na baotokabola kaka mabele mpe mboka oyo twanelo osu tokokabola te kaki congolais oyo tokoka te kokabola na biloko ya kolia mokolo na mokolo tokabola na eloko olata mpe tokabela na bomoi te tokabola kaka identité oyo abengeli so bacongolais kasi lelo congolais azweba te ke kozala congolais eza identité mbala mosusu ezosala mpasi na motema epana so pamba te na bato batangi bitelo yango bamibenga baintellectuel bakokoyeba te identité eza nini ntango balobi guerre ya beni te guerre ya congo mpo congo mboka na biso eza na 26 province autant de territoire oyo ezali beni eza na kati ya moko ya baterritoire ya mboka na biso eza moko beni ville eza moko ya baville na kati ya mboka na biso ntango eteni wana eza na bitumba yo kongo kolozala malamu ndenge nini eloko moko bandeko tosengeli koyeba mpona nini kaka ngambu wana ya este bitumba ezalaka bitumba nini yango ezali mindele na makanisi na bango ya kokabola mboka oyo ekoma biteni ndenge bamipesaki États-Unis akozwa eteni songolo Belgique azwi ngambo oyo France azwi ngambo oyo ngambo kuna Russie azwa po atika kotungisa bango nini yango ezali eteni wana lokola eza eteni ezala mwa bomengo mwa mingi oyo bango bato ya lokoso balulaka nde bomengo yango nde bakomi na esika ya kobe te lokola basalaka makasi ya koboma bino na bakisi ya mabe na biloko kolia epola bozokufa te tosala nini tobanda koextermine bango physiquement mpe na lolenge ya koboma nzoto mbala moko bayaki na guerre bactériologique na bavirus oyo bomona susu ebola na ngambu wana ezaka na kati ya plan wana ya extermination ya race po bokoma faible numériquement baenvahir bino epa baétranger oyo bango bazobenga bana na bango to bamarionnette na bango barwandais na baogandais bazwa eteni wana kasi lokola eteni wana ya est eza eteni malili ezaka makasi microbe asemuvaka malamu esika molunge ezali eno esika malili eza makasi yango wana na guerre bactériologique balongi mpenza te processus ya extermination ya race ndenge tobotana mpe mwa ebele yango mpo baaccélere yango makasi fo basani babanda koexécute no physiquement mbangu na monduki na maseti mpe bongo na bongo sikoyo biso tozozala insensible biso bana mboka mpe lisusu bakonza mboka mpe lisusu bino bato ya média bandeko bajournaliste natali batribune de presse ya chaîne songolo mpe chaîne songolo na butu na tongo likambo bene elobami te bapositionnement kaka ya baparti politique na ye journaliste amutu ya parti politique amutu soit ya opposition to ya pouvoir la pouvoir eza na deux tendances nango oyo basali baza na coalition kaka bajournaliste bakesusu na kati ya deux tendances yango lisusu FCC na cash donc na kati ya coalition wana bakamwani lisusu eloko ya mwasi na mobali bandako moko balobanaka te balalaka mbeto moko te me bayaka ndako moko bozomona kaka libala me bomonaka libala
ndenge FCC na kashi bazali. Mais justement bongo bakozwa tango ya kolanda makambo ya Beni ndenge nini. Bombele pa lukela mwasi pasi. Siko bolo bele makambo pasi ya bana ndenge nini. Jour ni bokofana bolo bele pasi ya bana ndesiko bana ngo biso population oyo ndambu na biso ya bandi koso ba nyoko siko na mupanzi moto bengi Beni. Ndeko na ngai eza pasi makasi na motema. Kotala ke tolandi bakonzi ya mboka moko eteni nalo bakombo. Parti monene na kati ya coalition ezosala pouvoir ya lelo INC. Oyo mokonzi yango to po autorité mona nango aza pe mutu ya ngambu wana ya Kivu. Excellence Vital Kamerhe, directeur de cabinet chef de l'État. Bapesi communiqué de presse na bango ya INC pona makambo ya Beni. Tozo condamné. Toza na douleur makasi. Komona manipulation oyo ezosala bakuna kasi topekisi batu bapesa discours ya NT topekisi batu bakeba manifestation te contre MONUSCO. Nini babengi discours ya haine, nini babengi kopekisa batu base manifester. Nini yango so benga discours ya haine ndeko. Tango zeki na opposition bolobaki guerre ya est eza guerre ya Kabila. Tango leso to linga leso te eza guerre ya mundela lingo kabola Congo mundela lingite kimeza na mboka bobinini baliembongo ya Kabila lelo tozongi ekomi susu Kabila mokonzi te basusu nde bakomi bakonzi. Yo muto komi na bokonzi olobaki lobi eza guerre ya Kabila lelo komi wa te population linga benga na guerre na bokasio ya yeska bino bakonzi l'état bomi impuissant opesi population te ko benga na guerre te boza banani ba complice toté tolandi bandeko na so ya IDPS depuis nous bozaka makasi na mobilisation bolingaka te ba toucher mboka oyo. Le peuple d'abord slogan na bino mais oazo kufa kuna peuple te peuple na bango oazo kufa kuna bakonzi l'état to peuple penza kufa mingi so bino peuple bolobelaka bato moto soki batuti na mutuka nde peuple to peuple bolobelaka aza mwana mboka mwana somi ya mboka Congo mobimbe sika so azali tomoni te manifestation mo IDPS kasi ti lelo bovanda kaka nini kashi balobi boye FCC alobi boye ye Kabila zo kwese FCC tisika awa boyebisa biso bandeko na biso tolanda tozaka na bino na mboka oyo ekozwa kimia mokolo nini soki nesika totala kimia ya mboka tokomi kotala positionnement ya FCC na cash FCC alobi nini cash alobi nini mpona nika mpona kowela pouvoir yo mpe ndeko population esika ozali bakotisi na bozoba yo tremplin yo sani yo balielaka mitiki na yo omemama na discours ya nani ya kolia ifale nani nda azala boye nani azokwese nani yo bon pona makambo ya peuple nani yo alobi nini kasi makambo eza na este makambo eza na eteni moko ya mboka na biso yango bandeko na ngai nalobaka na esisana eloko oyo nous devons reconstruire notre mémoire collective donc totonga lisusu emoneli moko biso bakongole tobake toza nzoto moko ndenge tolobaka sikama na mosapi nzoto mbapasi pongi kutu akoya te moteme peli moto mungongo munoko akomela tali kucha fufute mais pasi ezali euti nde na sikama eza na loboko ndeko ngeleka tosimbi bino mwa moke mais awa information ezali koleka wa armée FARDC abeti baedef na lu mais curieusement bato wana bakotaka na kati ya bacivile baze penza te ndenge M23 alaki basoda armée baze kosala échange ya batu bango bayaka na baarme blanche bakokota na machete kokata population mais tango baze kopesa biso impression walokola FARDC azoye koécraser ADF nayebi te to eloko yango bino boyambeli yango ndenge matondo mingi ndeko botali na kolamusa su makasi neteni wana ezali malamu na cadre ya communication ya gouvernement olakisa exploit ya FARDC likolo ya bagroupe armé kasi groupe armé oyo tozolobela lelo ADF na lu bagroupe armé eza nango ebele oyo bazoopere na mode opératoire ya bitumba ya minduki na minduki kasi ADF na lu de son temps président Joseph Kabila oyo lelo akomi mokonzi ya kala alobaki eza mouvement terroriste nanga opposition boboyaki MONUSCO kuta boyaki te ya mouvement terroriste te eza kaka mouvement rebelle ti ekomaki nesika tango totali lolenge baosalela misala na bango tobi te en tout cas ba terroriste c'est qui est un terroriste c'est lui qui sème la terreur ko sème terreur le ko banini ko tia yiki ko tia mobulu no ko baby sa kimia zanga ko bato ba tsaka ke kimia zanga do ba baby sa bomo ya bato ezala na limate bato ba koyena minduki ba mona na boyete
ba terroriste boye bakana mukili ba terroriste ba kana minduki ya minene dana ba bombi te to ba kana ba bombi ba mona ba occasion na bombi tesaka na robe boye ti ya parti tangu eloko ne ko sala nde terreur esala mabenge esko terroriste mutu asali action wana ya komeme ya koseme terreur bango pese le olenge wana baza na minduki wi kasi na kati na bango baza na bato baza préparé loko ba kamikaze bato ya koseme terreur bazo evre na machette na mbeli na ba mabende mususu ya makasi bokomona bilili tokolakisa bino soki bandeko bakozana bilili wana bakati mutu wa mutu batie na kati ya nzungu bakati mutu ndamu babwaki ebongo po ntango bokoya bozoyeba ete ata bozomona na minduki na bino ya makasi wana biso tokokonyaka koboma population na bino po bino bozoboma ba combattant ADF mais combattant ADF azoboma nde population nani azolonga nani aza kolonga nakondimisa ndeko na ngai yo ozobunda na moto ozobete bibotu mais moto wana nakobetaka mpe yo bibotu ne mosu esani ezwi mwana na yo mwana akoyima kalekale okobunda malamu te moral ebebi moral ebebi azwi yo a partir ya mwana na yo nde esika leta congolais fo amona monene ya likambo oyo eza guerre te des armées différentes des armées contraires des armées diverses te bato moko bazoboma population congolaise eza pays moko songolo te liboke ya bato siko liboke ya bato wana babatelami na armée ya mokili oyo babengi bongo Nations Unies oyo koyana bango na Congo bapesi bango kombo MONUSCO yoka kombo MONUSCO mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo. Stabilisation ya nini bolobi ya paix soki mpe eza kaka kozala te après 21 mandat tosala nini toévalue bomoi te esimbi te mais okomona kaka mikolo oyo bale diplomatique na bakouloir nyonso ya bokonzi ya l'état na présidence de la république na sénat kuna na assemblée nationale bayambaki bakonzi ya oni mpo na nini bayamba bakonzi ya oni mingimingi mpo bakonzi ya oni balinga te bokoma na esika bokomprendre ke fo bango bakende mpo kimi ezonga bandeko na ngai baintellectuel ya congo bajournaliste ya congo ngai nalobaka na bino bapanzisango mosala na bino ezalaka ya kokolisa polémique ndenge tomona bachroniqueur ya musike soki akolisi polémique ya wera na jibe nde émission nde mati ya bino mpe botielaka bato ya polémique ya fcc kashi na lamuka mpo kijournaliste no oyebana to nini bodefendaka juste nini pouvoir opposition to bodefendaka congo po bolobelaka biso peuple nakolika na kati nano wana matondo tozali kokamwa ndenge nini bato bazali kokoka komona te pasi oyo ezali kokóma lelo na mboka na biso biloko wana ya ADF wana tozali kotala ngo lokola na mwa théâtre ya joué na mangobo mais okomona na nord ya Nigeria et puis Cameroun kuna Boko Haram po bauti ko déloger site moko ya bango ADF bakuti balobi bazemo organiser bakuti hôpital bakuti mwa biloko mike bakuti pe na camp moko ya pandezo esika badiembikaka bato bakuti pe na mosquée mobile bazosala pe babomba artisanale parce que sala babomba artisanale voilà oh ndeko na ngai no pero bomoni te ke eloko moko ya CCZ kolengela po na ba information tozwa kaka b'impérialiste bango moko bakreaki Al-Qaïda po batungisaka lisusu mokili Boko Haram mouvement wana bautaki ko découvrir ba char ya ba français oyo eze récent c'est-à-dire ba char o Boko Haram azena yango armée nigériane azena yango te armée camerounaise azena yango te mais Boko Haram azali ko utiliser armement ya ndenge wana na eteni na bino bozali komona ngo neti ndenge nini matondo mingi lisusu ndeko ndombele tokoluka to epingle eteni moko oyo CG Kangeleka batalisaki musala ya MONUSCO awa na mabele na biso mais na kolikia bakongolais fo tozala mwa éveillé makasi kita mosusu tozokende na niveau ya kokondane bango na suka baweso soki te biso toprécisaki bino mosala tokoya kosala kuna azalaki ne kaka observateur abimbongo azalaki nango observateur naye nanga kaka observe ayaki mpo agir donc automatiquement lokola ayaki mpona koobserve azo observe mais en réalité
ye mutu azokende na niveau ya koinfluencer mpe kosunga bagroupe rebelle nyonso tu wana oyo armé et non armé nyonso oyo basala mobulu kuna ye mutu azokende na niveau ya kofinancer bango mpe ye mutu aza bouclier na bango ye mutu azoprotege bango parce que ntango bokomi na niveau keno boatake mutu wana ye akosinterpose abi te kuna tala boye apesi baraison na ye so baraison wana boza na difficulté soki ye aza te wana nde bokoki kofranchir to mpe koluka kolongola baraison wana mais soki ye aza wana lokola bino mpe boza na kati ya charte ya Nations Unies bosinya yango boza na difficulté soki ya koatteindre bato wana soki bato yango bazoopere ndenge nini ndenge ndeko balobi baza baterroriste un terroriste aza na ka mobimba oyo asala entraînement na ye soki temps ekoki akokende kosala action akeyimba moko akeyimba moko kosala tokomona na ngambu ya Iran to mpe ya Irak ezalaki ete babiteni esika bomengo pétrole ezali esika bango bafandi boke na Syrie même esika bapu ya pétrole ezali esika bomengo ezali esika bango bazofandela ayo afanda na kati ya centre ville te bazokendaka à chaque fois bomona ke bazokendaka esika bomengo ezali sikoyo totala na mokili mobimba baminere wana même pétrole basociété oyo tobanga multinationaliste eza banani mais eza bato oyo bazoforme Nations Unies eza bato wana baaméricain bafrançais babelge ndenge nini boko expliquer ke Mali azoproduire azobimisa nini or ebele mais mutu oyo aza na réserve ebele ya mokili mobimba na or France aleki Mali na or bokende koexplike yango mais bokende otala esika beaucoup arame azoopere et puis bokende kotala armée française eza na biteni nini bomonake bato wana bazokendaka uniquement mpona kofavoriser basi bacomprendre ke na ngongo oyo peuple abandi kolamuka il faut sikoyo baluka moyen bacréer lolenge mosusu yango nayebenga bakonzi na biso mingimingi bokota na kati ya mondialisation te na kala babingi biso esclavagisme ezalaki bazotekisa biso boye ya ciel ouvert tozotekama nsima nango bachange forme ya esclavagisme bakei nango na lolenge ya nini ya lolenge ya colonisation ke bazoya kopesa bino matière mais ezalaki forme mosusu ya esclavagisme mais sikoyo toza na troisième forme ya esclavagisme eza na kati ya mondialisation bino bokei na kati ya makambo na bango bakoti bino mpe na kati ya babiro na bango na kati ya masanga na bango mais ndenge boza na bokanisi ke non bino boza na mot à dire ti bakonzi ya Afrique batelemaka wana na tribune ya Nations Unies mpo baloba babimi eza marionnette moto azoloba yo moni ke ndenge ozoloba wana ozopesa bango mpena bainjonction bazoyokela yo mais te baoyokela yo te basali yo kaka plaisir okei olobi mais makambo oyo bango bazokanga cc ntango bakei bafandi mpona makambo ya bacréele bango Boko Haram nde bolobi baza na bamunition ya makasi baza na minduki ya makasi siko minduki yango est-ce que Mali azoproduire minduki est-ce que Cameroun azoproduire minduki RDC kuta aza kutu nanu na embargo wana akoki même kosoma minduki nanu te siko totuni mutuna minduki yango oyo ya makasi wana oyo baarmée ya Afrique kuta eza nango te mais bato wana baza nango so bolandi origine ya minduki wana ezowuta même pas na bairan ta mosusu Irak mais minduki ezowuta même pas Corée du Nord même pas Chine mais minduki ezowuta pa wapi so boni origine ya minduki wana ezowuta epai ya bato wana so ntango yo mutu aye par exemple aye na mbongo alinga soma munduki so bino bato osalaka mandoki wana est ce que otunaka ye munduki okende yango wapi parce que yo oza ni dirigeant ya mboka oza ni mokonzi ya armée moko na kati ya mboka so ndenge bakotuna ye te po bango nde baye kopropose marché bango bazoya na yango mpo bayebi ke bango bato basungi na bango eza bato wana eza baafricain te bacongolais te baafricain oyo baza nanu na sentiment mingi ya baoccidentaux mais ndeko pere osika mwa kobange yali badirigeant na biso mpa na bango bazali komona ke eyawa nano ata plus 20 lisusu donc mpa na bango bazali komona ata mposa te MONUSCO atika biso lelo est-ce que na ntango oyo esika tokomi soko réellement contrat basinyaka ya observation kaka 20 ans d'observation esika MONUSCO afanda massacre nuit jour esika MONUSCO afandeli billage bakomana batami biyungulu koyungula coltan koyungula diamant basala bacarrière mais badirigeant na biso ezali kaka kobanga ezali kaka kiboumbu fimbo babetaka biso yango efandi na basorvo na bango te ezali mpenza nini yango tolobi malamu il faut to réformer bahomme politique na biso bakoma bahomme d'état po ete na ngongo nde tofandi boye
bokoki kotalisa ngo ndenge nini même koexplika ngo ndenge nini ke bato bayaki observation baye au bout de 20 ans bopesa biso bilan oyo ezalaka monique bilan ya Monesco lelo pendant 20 ans totala bilan na bango mais soki botali bilan ça ne va pas boloba nini bokende nanu pa na bino bozonga nane pa na bino sima na biso totika na biso tosolola entre biso bana ya mboka ba mutu mayele kala bongo mais tozomona pa na biso nde bolobi yango penza donc na pasi soto mituni mutuna tibiso tozoganga tozoloba awa est-ce que bakonzi yango bakoyoka pe biso po apparemment nde na lobi bamonaka lokola baliaka mesa moko na mundele tango mususu baleki biso na mwa ba excellence mususu baleki biso mwa lolenge yango moni na yipaka bandeko mwa ebele eza eloko moko ekoti bayindo makasi mokolo mususu nazalaki na mboka na Ilebo na moni jeune moko awuti Kinshasa azoloba pe mwa lopoto malamu tio ngai pe nazoleka mwa lolenge moko esalamaki batutani na mutu moko boye ayepa mutu wana se yo indigène oyo indigène yo benga ndeko na yo moyindo yepe moyindo indigène totama bingo indigène et wuti kaka na mo indigne d'être des gens donc bozali na lolenge te bokokoza la bateau indigne d'être des gens si manango soko ke yo tani classe mundele okomi ko se conformer na makambu na ye si manango babengo évoluer to ba continuer biso bazali ba évoluer oyo bazali ko se conformer na mibeko ya mindele na makambu ya mindele na nyonso wango walingi donc automatiquement soki mokonzi moko yango mona ke non Mbuta Lumumba azalaki évoluer te Sankara azalaka évoluer te Kwame Nkrumah azalaka évoluer te Bakimpavita bazalaka ba évoluer te pona mundele bazalaka évoluer te yango soki mutu abimisi mutu bongo esengeli bakatango yango moni ke na tour oyo tango bamona ke non président honoraire Kabila Kabange tango abimisi mutu nesika population eza na bososoli wana ke non abimisi réellement mutu pona bolamu na biso lokola mundela mona ke non mutu wana za évoluer te esengela sala nini esengela akata ye mutu yango moni esalaki ete mokonzi abundi tina suka matondo mingi pe merci mingi pena na bakoko na biso merci mingi na tata mokeli po ete mundela atikali kolonga ye te atikali dini pe atikali na kati ya bonsomi na ye wana matondo ndeko na ngai pero tango bolobi na oki pasi tosalaki manaka moko tolobaki na bandeko mundela ya preparaki besclave mibale esclave de champ esclave ya bilanga na esclave ya ndako esclave ya ndako bango wana ba marionnette ya ba dirigeant na biso esclave ya ndako mondela salaka nini esclave ya ndako alakisi ye ndenge basimbaka fourchette ndenge basimbaka mbeli ndenge balataka kilota matisi chaussette tina ba genou esclave ya ndako akomi kokopie lolenge mondele alingelaka koloba ye wana soko azongi na cité ayepe kobenga lisusu ndeko na ye esclave ya champ nègre macaque yango classe wana mibale uta la nuit de temps etikala ndenge wana soko bato moko baccéder na pouvoir bamisali bango pe bakomi loposo pembe bakomi ko maltraiter lisusu bandeko na bango oyo batikali na se lokola esclave de champ. Comme tu as besoin de défendre Banamboka Ndengeni. Dans le peuple d'abord, parce que le peuple y a son monde. Il faut que le peuple soit là. Mais le peuple d'abord, le peuple y a béni. Wana peuple wana te, wana peuple te, wana za peuple te, wana za ba indigène. Mawa. Wana za ba indigène, za peuple te. Ndeko ngeleka. Ba dirigeant na biso. Pona bango Monisco azala nanu. Sans Monisco, ndekufa ya eteni wana selon. Nalandi mwa ba discours ya mwa bato mibale ba simbi pe politique ba mona na kapé bato ya mayele balobi eze momate ya ko faire partie Monisco bazala naino pour sécuriser tango ya 5 ans ya mandat ya président Félix Tshisekedi matondo mingi oki eloko bino ko lobi balobi pour sécuriser ya mandat 5 ans ata soko peuple akokufa na mais 5 ans wana ya mandat ya zala kana bokonzi soki peuple bokosila na bino mais babatela ya zana bokonzi bongo iseke ya zana ni seka zo service na bango po babatela ka oyo kosunga yo mais ouais ko soki Monisco fait batela bokonzi ya président moni yantobi classe politique ya Congo bakanisa ka soki ozana opposition bi classe politique ya médiocre bakasa bato ba pouvoir ni ba médiocre te banso basa la politique na Congo baza ba médiocre d'autant plus que ba utaki une école
oyo kaka o mundele atiaki ya koforme esclave ya ndako na esclave ya bilanga baza isuka na kati ya ekolo wana bango baso yango wana babimi bamédiocre tala lolenge wana yango lelo tozodécrie mpe tozolobela mpasi na motema otali bato ya FCC lelo bwana bokonzi te ya kopesa ton na bino bato mokili ndima bosali discours to bosali communication na bino ya koapuye démarche ya population ya Beni mpona kobengana MONUSCO bozala bino na raison mieux vaut tala que jamais lobaka bato mosusu mais ntango bozalaki na bokonzi président Kabila mutu na bino de lui-même azwi risque wana na tribune ya Nations Unies asengi retrait ya bato pa MONUSCO awa na badiscours na état de la nation azolobela yango plus de 3 ans atikaka ferme na ligne na ye ya koboya injonction ya mundele mais bino kaka bato na ye bokende kotiaka mbongo epa mundele bakomi koleka bafragilize soki bazokoinse bino bambongo na bino bokomi kokende kolelalela oyo epasali ni akoma faible kokamwana balamere mende bato bakomona ye nationaliste ya badiscours ya kitoko mais référence na ye mikili ya poto bozala bekiri ebele toyebi wana kisasa bekiri ya bakulu na oyo ezalaki pro pouvoir bana wana bazwaka machete au frais ya bato ya pouvoir toyebi bango mais mpona nini bopesaka bana wana machete te nde lelo bopesa bango machete bakebunda na bacombattant ya IDPS mpona bopesa bango machete ke bobenga na MONUSCO bokota na kati ya population oyo na MONUSCO po bowapeka population lokola population nyonso bodefendre cause ya président de la république tala lelo esika bolingi bosi rattrape bino mpe boza na ngambo wana opposition bolobaka MONUSCO nde kosala nini ezobatela bino mpo baextermine bino te par régime ya Kabila parceque MONUSCO ezoextermine bino bareme bazoextermine bapoliticien te bazoextermine nde population bino bolaka peuple d'abord yango tozointerpele kaka bino bapoliticien ya baka nyonso na yo moto alamuka ozolaka bavoi na este na toyoki to libikambo ya Beni bino bato ya kashe bowelaka bino nyonso ke bozwa bino fete ya Vital Kamerhe bavoi ebele ezalaka kuna bino mpe bato ya FCC bowelaka nde bavoi ebele kuna mpo este omo tokanisa bato na élection sikoyo lelo bandeko oyo basengelaka kovote bino oyo bavotaka bino bango wana nde bazokufa na bamassacre bazomassacre bango position na bino tozokokoyeba te bana mboka bana somi na bango moko balamuki balobi te lokola leta akoka biso moko tobima yo leta na esika osoutenir bango okomi soki kofina bango ndeka tomona bango ndeka tomona te tomoni ya alobi totala télévision ndeko congolais moko asalaka epai indien abenge na jour de repos dimanche oyo asalaka te akende okumba ye bakeski ya bakendaki mobali azongi te lobi na ona ntongo mwasi na bandeko bakende koluka mobali na esika mosala ntango bazoexplike mwa mabwaliwa mais soki akufa ifo boeforme biso desordre na kanda wana kotomboka wana policier congolais instruit par mokonzi ya polisi ya Congo asali nini akangi ndeko oyo akufeli ndeko mpo abatela indien azala na kimia mais yo moto ozoreklame justice wana ndeko oyo babomi kende kokufi su na boloko siko moto wana kati ya boloko akozala na mabele na ye yo mokonzi ya leta obi ozala wana mpona kobatela population elere bien yo batelaka population autochtone to batelaka population expatrié toyebi te mosala na bino yango wana bandeko na biso bapoliticien mingi mpe bino bapanzi sango tokobetaka bino sete mpo bolobaka nini boza na bachaine mpona kodivertir mpona konforme na mpona koforme mais tomoni bokeka mopanzi moko ya divertissement mais conforme nde konforme boza yango te mais lokola bolimbisi ndeko nanga c'est trop capital esika osimbi lokola na journal yango na média yango ekoma politisé donc ligne éditoriale ekoma imposé moto akoloba bosembo ndenge nini mpo bato mpe bakomi kobanga quelque part interpellation mpo soko silence oyo efandi na likambo ya Beni est-ce que bozali komona te ke ezali na agenda moko caché mpo c'est anormal na likambo ezali koleka na Beni na menace oyo MONUSCO ezali kozwa depuis le 23 ya mois passé te lelo soko le 6 tozali kosala manaka oyo silence oyo bozali komona te ke makambo ezali politisé donc kasi yango mpona tozali atake bapoliticien parce que eza politisé bokonzi to nango lelo eza bokonzi ya bakalaka ya baévolue bato bayebaka ete solo movana na bokonzi ifoka kosala nini ondima kofuka na se ya makola mundeli touti korate bana Congo likabo monene
si ma copain de Mose Kabila mindele ba yebaki ete batieli biso mokonzi bango bakonyokola bakobalola mokongo na libumu mais ntango apusani mikolo alakisi bango ete naza bino bomona te kasi naza aza kati na nga lolenge tata na nga azalaki parce que population ya Congo na kati mpe bino boza libanda obenga bino badiaspora nazoka biso no malebele nayesa bino badiaspora balebele bozala toujours mal informé mpe sous-informé na mabamboka lelo tokomi wapi président Kabila contre balkanisation ya Congo bino wana bolatisaka bakombo nyonso ya kopesa identité ya Rwanda surtout papa na biso ngwanda na zeko kozila penza papa ngwanda asala pe manaka zwana ino bokechu boleka bolobela makambo yo oya se kokufa kuna population ya République démocratique ya Congo soko réellement bino bolingaka mboka potango yonso tokaka papa ngwanda na pareko na ye basangisaki bato ya mboka boye bongo bozeko kozila nini po bosangisa bato pona makambo ya beni bandeko bazeko kufa kuna pe Monisco akite mboka na biso malobo mboka yango tozeko lo bandeko bosalaki makasi ndeka politique ya mundele ezalaka na 1960 mutu alingaka bundela ende oyebi sans indépendance malamu Mbuta Lumumba tango atelemi po affaire comprendre ba congolais nini yango indépendance vie indépendance ezali maloba moko te ba décréter ka te nous sommes indépendants c'est une vie il fallait ba congolais ba vivre mundele bi avant indépendance égale après indépendance pour na yebe ke ba congolais ba bien indépendance te indépendance na ka vocabulaire slogan mais mutu ba ko yeba ke indépendance malamu alobi te après indépendance aux andé mona prendre na avant indépendance te so ki lobi ba beta so fimu lebo beta so fimu te so bi to nyoko mena mbele so lo to nyoko masusu te esengeli mwana Congo ajui na bomengo pe biloko ya mboka na ye mundela moni oyo comprendre que éliminer kasi po be éliminer ba utiliser ki ba congolais ngo lokwa ba chombe lokola ba o bubenga cardinal Malula l'église catholique Bakalonji Ditunga donc Moussa l'église catholique esalaka na 1960 61 pona koboma Mbuta Lumumba o ayebaki sans indépendance yango église catholique a continué na 1972 73 pona ko défaire Mobutu tango azongaki sur la révolution ya kopesa Congo impulsion Congo est comme libre la politique à retour à l'authenticité bazui Mobutu ba induire rien erreur Mobutu a commis faible Mouze aye kaka catholique nde balobi nini c'est un temps papa Mosengo bo se rappeler sous malamu balobi nini donc c'est un étude pour bolimbis balobi Mouze a plus dictateur que Mobutu église catholique au devant banyokola Mouze lisusu na banyokoli Mouze makasi église catholique Mouze sali ba cantine populaire ben teni na besoin ya population ou azana ba moyen muke catholique akende ko somba masangu loso ofu bato basomba babika na mabumba babika asomba na stock na autorité bazana mo basango batekeli bango quantité belé joka ne bomba kepesa bo bangulu po bino 40 kota beaucoup fanzala lelo catholique yesu na monseigneur so disant mbongo so ki cardinal mbongo po elo bali susu echa poto na politique kasi makambo ya mboka beni guerre catholique abongeleka tokokoma wana na point na biso ya celle-ci pour essayer on dirait déviation bato bazé ko telema bazo sala marche po Monisco kenda celle-ci tantôt marche na ye kozala ya 15 millions tantôt va changer cour constitutionnelle mais finalement c'est déviation tokokoma wana tokenda na ino na deuxième point na biso makambo yo na yebite zunguruke oyo na Congo central toutaki kolanda théâtre moko soni moko esalemaki na motu entre gouverneur Atumatu bwana na vice na ye Justin Luemba scandale sexuel esalemaki tango ezalaki ba destituer bango assemblée professionnelle baboyi ko voter pour ba suspendre bango dossier fandi à peine vice-premier ministre ya intérieur auti ko réhabiliter bango mibale assemblée provinciale ba destituer bango mais nayebite c'est ko ba ilo poto ba kolobaka demander quelque chose de son contraire to ndengeni matondo mingi ndeko ndombele toliki ya tokozonga mwa mukie na likambo uto loba muto sala penza ngonga po bashijango tango yosala mbala moko kasi lokola malobe ezalaki pa ya CGK yango tolobaki to mekanani ko elongo bosenge pa ya papa na biso ngwanda na ndeko bokechu eza pratiquement impossible esalema eza pratiquement impossible pour na nini parce que ba raté occasion en or pour na nini
parce que bango déjà bakena na niveau ya kotumba drapeau nanu ya RDC premièrement donc azana nous sous congolais te na ndenge ya komonela boye parce que tumbi nanu effigie ya mboka abimi nanu rebelle nanu Alexis Lemboye mabe parce que biso awa na mboka na biso so dans muntu oyo akei na niveau ya kotumba drapeau ya États-Unis muntu wana ba considérer le la terroriste aza déjà mabe so yetanga tumbi déjà wana kuna siko tanga ko bima abibimisa ki lokola aza déjà contre mokonza mboka siko tanga aza contre mokonza mboka aza wapi aza na mboka ya paya so tanga akoluka bimisa batu akobimisa banani parce que population eza séparée eza yakabona bomoni suka esika appuyer zangi parce que tant mokonza mboka yaki ne sika bango nyonso bakende fanda mokonza mboka bakende koyamba mokonza mboka elingaka boyokani ya bango nyonso esika moko nde elingaka epesa bango force tant bakosala marche ezalongo marche oyo ezala na impact mpe bato bakobima mpe mwa ebele na bato oyo baza na pouvoir na bato baza na ngambu ya opposition lokola population ya Europe basangani ekosunga bango ete bakoba bongo tambola elongo yango tolobi eza déjà échec parce que baza déjà ya kokabwana. Est-ce que Papa Ngwanda baze sika moko na ndeko boketu lisusu est-ce que ndeko boketu ye moko mais c'est pour l'intérêt général faut pas sangana mais ba ko sangana te po ba mo mezana ko sangana te ba luka ba raison ndenge ni bako kopesa crédibilité na mukanda na bango il faut azala contre pouvoir au ezana niveau ya Kinshasa parce que ye azwa aza demandeur d'exil et donc on a to simba rapidement ko simba na non point ya mandeko ya Beni kolandela uti ko talisa awa ete eza théâtre eza théâtre oyo tozomona na ngongo oyo na ngambu ya Congo central eza théâtre yango tozosenga penza tokoki kozwa ba homme d'état te bato batika na kosala politique ya kogere bamakangu na bango ya kogere mwa bandako na bango ya kogere mwa baintérêt na bango ndenge nini bango badepute na badepute yango mpe lisusu ya assemblée provinciale ntango baye na dossier oyo emonani na miso ya bato nyonso soki naomonaki ke non il fallait to destituer il fallait bosala ngo kaka na tango bayaki siko eloko ni nango etindi bango balobaki no na ngongo oyo tozonga na likanisa biso ebandi alors que likambo wana epesi Congo central retard pe troublé epesi bokabwani na biteni bato misusu baza wana ndenge na ngongo toza boye lokola ekabwana na bakataracte pe bato ya bafleuve bazoyoka na lisusu te par rapport conflit wana ya bafleuve boye siko accentuer yango lisusu na lolenge ya mabe parce que gouverneur tango bakamona bomonaki yango et que même ye moko gouvernement central pona nini te utakala azwaki mibeko oyo esengelaki azwaki badécision esengelaki mpo akoka bongo kolongola likambo wana pona ngongo tozolobela yango mais après combien de temps baraison nini oyo esalaki ete bango gouvernement central a suspendre nanu ye moko ndeko na biso gouverneur ya Congo central atumatu bwana eloko nini esalaki ete basuspendre ye pona nini akendaki na niveau kosuspendre ye et puis nini yango activé ke baréhabilité parce que likambo mpe na niveau ya justice non ezwi na solution te mais vice premier ministre ya intérieur appelle sous ba menacer ye pour ye moto réhabiliter mais kasi ye moto réhabiliter siko oh ya on le dit bien to luka ba homme d'état tango bango bazoke na niveau ya kowelela ba sentiment na bango to ya parti politique na bango kuna FCC ndenge sejeka ngeleke batalisi ete tata na mama na kata ndaku kasi bazondongwana tanini bokozwa ta ya occuper même makambana po makambezo le kanabeni po ko bonko sila po bango nyuso fa de sika moko ye moko ministre intérieur azolo bani pona likambeta libeni siko eloko ni etindie et motivé akene ko réhabiliter ye pona nini uta kala azwaki mokano te po biso milobela ki on a dit ah même chef de l'état atikali indifférent bondenge ni pona nini likambo wana isifika alobaka no bon ko bana lelo eza boye oyambi ba notaire so ba notable ya Congo central oyambi ba député ya Congo central ofanti bango mesa moko otalisi bango bolamu ya mboka pona nini bolinga bosalela bongo parce que ce tobito longola ndeko atu tant muso repesa trouble na ngambo moko songolo pakala ce tobito sala boy et repesa boy yo en tant que garant de la nation yo en tant que l'homme d'état aux yeux lobiki non to imposer mon kano boy bolinga to tambola na lolenge oboy mais pona ni basala ki yango te kasi le to se retrouver lokola théâtre moko na bango batu ya gouvernement central na bango ya assemblée provinciale mais ça mama mingi théâtre CG kangelo katoko mpenza ko benda suka FCC a retiré la confiance na tout pas à la critique à FCC mais curieusement moto ba retiré qui confiance na bango toyoki mbala moko ba réhabiliter bango oh tango FCC a retiré qui confiance toyebaki même en assemblée provinciale ba ko voter par rapport il y a FCC il y a des institutions mais assemblée provinciale aboya
mais tango ba réhabilité bango assemblée provinciale bake ko voter destitution ya gouverneur na vice na ye mais oyo nzungo nini baze kolamba pondu basangisi na fumbwa na ebité sala esale lubu nini oyo ndeko na ngai toaki na émission na bino bayindo bolamuka tika tolamusa bandeko na so sika bazali likambo wana eza nango ya kotala mopanzi boye yango likambo yango matuku wana na luemba moto ya cataracte na moto ya bafleve na ba un tribal to sous régional baza nango ye titulaire amoni ke mieux vaut nazala accompagner cabinet mombeza ka ngai na tozaka bato ya district moko yaza moto ya cataracte il faut kaka mpo na ye esengelaki vice na ye azapeka moto ya cataracte mais loko alemba aza moto ya bafleve mpo na ye amoni ti bato ya bafleve mpe badirige kongo central ntango molai bango na bango esengeli mpe tourna so tokamba biso na biso acomposer complot wana mpo na kodéchoir vice na ye etourne en mal bozoba ne emonani na miso bato ete eza complot eutaki na ye normalement nini ezali na mibeko songolo ya bana ya somi ya mboka lokola botalisi bolumbu to bozoba na miso ya bayimboka mobimba likambo na bino eza likambo te topesa su bino nini ntango akoyoka bino to komonaka bino bokambaka biso seke botika esika bato mosusu basani bayokamba biso mais lokola ye matu bwana na lwemba bauti na ngambu kaka ya FCC na moralité na bango atako bato ebeye baloba ete FCC kambaka mabe tebaki ministre alakisaka bolumu ne mona na miso bato elalaka te kaka le même jour président de république azoki mokano alongoli ye FCC akeka na ligne ne wana ya kolongola bango par rapport à immoralité de profession mers ya biso bayindo biso bato bakongolais balongola ye likambo eke na justice procureur de général de la république mpona kolandelaka mibeko asengi na bino organabilité ya kolongola immunité ya mutu wana mpo epesa ye nzela alandela mpenza ntina suka boboyi kovote pour kosunga décision ya justice ekende malamu nini esalamaki lokola tuma tu bwana autaki na FCC na vice ne bato FCC pour FCC par rapport ya majorité parlementaire baza na gouvernance nyonso na biteni mingi ya mboka kasha tsaleli mayele mabe ke il faut que lokola ngambu ne boyi ye biso sani to récupérer lokola dernière décision c'est pas na biso to sani to ko imposer kasha lesi kanyaka na ba député provincial lokola banso na ya opposition na ya majorité na ya FCC na ya cash na ya opposition kala na majorité sika bazaka ba corrompi ba côté na corruption ba sengi bali kanyaka ba voter contre poursuite judiciaire ya nani ya batu wana siko ça et comme le nini de sango ya nango en suspens ministre soit profiter nango lokola za mtu cash na agenda na bango mabe biso to réalité bino mais ça basolo solo maki na moite solo marabutu lokola kuna babwaka kiyo so pe to bwaka sani okay mais so to sani to batelo posa la kaka mais okoma osela ndenga munabi na biso neti na ministre de l'intérieur à se permettre ko sala o babengaka ko bisa pe bolumbu ya mayele libanda donc nesika la kisa mayele na ye abisi bolumbu na zolole ngeka pendana ko conclure une minute pour baser ko sala le ko sali et la kisi te boanye la kisi te mayele kasi lesika positionnement na ye oyo pe ke malamu te nde bayimboka batali mbongo pe to liaki sesila kina na yango mais likambo to kotika ngweleka te na population na ba député provinciaux ya ngambu wana balobi te ya kokamba biso te d'autant plus que bolumbu la bango mona na mboka mbako kamba biso de bazongi kaka na logique etambulele ya mokili kasi pas ces années ba politique ya Congo nesika ya moralité mœurs ya bayimboka bolimbo boma yango pona bentere na bino ba konzina biso ministre de vice-premier ministre de l'intérieur excellent président de la République mokonzi ya cash autorité morale ya cash nayebi koza na ba conseiller na jeune vake erreur munene au président de la République osala des akoza ba conseiller o ya diaspora bazinga yo bango nde bako sala makasi po yo o réussite po bayibi politique te ya Congo pe réalité ya Congo kasi tokoloba na mukuse nesika botala ba positionnement na bino ke ba gouverneur bakoma aki ya cash gouverneur azala aki ya FCC botala pe intérêt ya mboka bano na bino si bakoli pe bamona bolumba batata wana batata na pe bato maliboso ba likambo matondo botala makambo yango ndenge yalaka souverain
botikali na posa bomoni ke bandeko na ngai baanalyste tozalaki na bango na plateau bazeni na ino na makambo ya koloba point na biso ya suka etando ezengonga tokoki kosimba yango te marche ya CLC bakosala mikolo misato ekobanda jeudi donc ebandaki lobi yoka tango bandeko baze kotambola mpo moniswa kenda bango baze kokoba marche bakolala wana po ya makambo mazangi ntina tolaki bino tokozonga lisusu wana ndako ya mosala eze mboka na biso ekenda bato etikala bato soko bokoboma tuer il en restera un bobomaka bato na 1700 botumbaka boyei na bileko eleki 1921 bomassacre soko 37 000 familles na déportation 1960 Mbuta Lumumba liwa ya somo me bokoki kaka kokanga bosembo te tolobaka yango bosolo ezali na ntina te botia yango biseuseu mpe lokuta soko bokotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo mpe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya nsima mpo na manaka yesusu matondo